voyez pas qu'à l'époque il y a maréchal Mobutu. Partout, on va voyager dans Mali, avec toute sécurité. Banda bakadogo bayakati lelo secteur on a transport fluvial ikufa. Chef de l'État Fachi Beton Fumani Tumba aza koluka ba solution na ba secteur nyonso. Est-ce que vous voyez que va faire transport ya mai? Vous voyez transport fluvial, bus navigable. Donc, on va dire à la gare centrale, bien à Kintsuka, tina aéroport Munzila Massa. Donc, Nzela, on va la pêcherie. Ah, Fatih. Bon, vous savez, c'est un projet sur lequel ça fait 3 mois qu'on travaille. Quand on a récupéré les barges à l'Onatra, on a tout réfectionné. Et puis, on a fait le convoi jusqu'à Kisangani. On a d'abord remis toute l'installation électrique, on a tout repeint. Donc là, vous avez les cuisines et puis on a aussi des magasins où on stocke tout ce qui est nourriture, lingerie. On a aussi une buanderie avec des machines à laver pour laver tous les draps de lit. On a une infirmerie. En fait, les bateaux sont complètement équipés, quoi. C'est-à-dire de la cuisine, buanderie, infirmerie, restauration et tout et tout. Minuit 30, le 6 septembre. Le 2 septembre, Nazaraki reçu par le chef de l'État. Ngai grand chef coutumier traditionnel Soukou Mini Congo. Pour un problème oyo Yaka et Tike. Voilà, Tindika Télévision, chers internautes. Boya Malam, on a une émission, il y a Sika, je crois, tout ça, les 3 jours pour mon inalité depuis le Taki Kassangoulou. Chers internautes, on a qui un peu occupé, mais la petite cabine timing était sans qu'il y ait les conseillers indépendants, autoproclamés, sans ordonnance, sans salaire et surtout sans flatterie. Mais les autres sont là, pour Nini n'a préparé pour la vie. Bonne nouvelle, Topé Sangomalamu. Sangomalamu et Utiwapi Bozela na émission. Nana Manouani Kyumba, ministre près le président de la République, la princesse Océan, Moulonge Shiwakalasa, Boyokaki Sango, Banayaka Sangulu, Bayaki, na Kinshasa, Bayekoluka Fati au féminin. Pour la Italie, transformateur, courant, coupure, intempestif, délaissage, Nakasangulu, Malamoko, ministre près le président de la République, à l'obité, Nalokita, à une équipe d'avance, bon, mon équipe c'est au Kindeki, Tozongi, je vous informe, samedi ou c'est samedi. Donc après-demain, transformateur et Zokota Nakasangulu. Oh, et là, voilà. Carburant est comme difficile. Na Kinshasa Kakate, Tina Mikili, Makamu ya Ukraine. Et comme Nyokola, Mukili Mobimba, on en parlera. Et enfin, pour remettre l'histoire, Bakuluna, Bakumi Kosakana. Tous à moi idée, tu partager na bino. Na souka penza, tant tu boucler la boucle émission de l'eau, na kolaki sabino, nengenini, banzela ya mai, transport fluvial, ou ezalaki négligé, chef de l'État, azongisi makamu kolombo awa okeki salani en toute sécurité, pe ozongi et sengo okumisi nzambe. Émission ebana. Mokonza mboka bala kozela ye na kananga
mais va reporter, va repousser mon voyage à Kananga. Mais ngai, le conseiller indépendant du chef de l'État, n'a ko précédé chef de l'État. Nazo kita Kananga. Na la kisabino ba réalisation la chef de l'État na Kananga. Na informé bino déjà. Nazo kita Kananga. Nazo kende avant chef de l'État à Komakana. Beaucoup de ba image bien avant pour un intérêt général. Bonne nouvelle, en fait, c'est lié à un conflit entre Bateke et Bayaka. Dans une information, mon cher internaute, qu'il y a aussi une main noire dans la Makambouane. Banquette, ils ont salama, beaucoup de vérité, calamité. Tout le monde a bien le mais entre-temps, délégation, il y a un chef coutumier représenté par le roi Mini Congo, alias Zombie. Le chef de l'État, donc ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Tout ça, je ne sais pas pourquoi. Batunion Soro va finir président Yamaote, président Yamaote. Chef de l'État, le président Batunion Soro. L'élo va mener. Combien de fois Mende a négligé, a critiqué parti, il dépêche dans les mots Fati. L'élo Mende a comme du porte-parole, autoproclamé à chef de l'État. Sans bâtir d'ailleurs, on va répliquer à Toumina Fayoul. Chef de l'État, le chef de l'État, il va congolais nyosu. Naba obalinakaye, naba obalinakaye. Il suffit, au compte de la vision, on comprend ce qu'il pense, on met la main en œuvre pour l'intérêt général, c'est tout. Zombie, Bayama qui est, et pas il y a chef de l'État, qui accompagnait un ministre près du président de la République, Nana Manoïna Kiumba. Mokonzi a confié une mission à Solana Bakonzina Bampaka Yamboka pour que la paix revienne, pour que accalmie et quota malgré cette main noire. Bokonzi Yabayaka Kuna Alimwa Bakana Kiye Bakote Nakacho Alimwe. Comme le papa Simon qui m'a donné la ligne de Nakash. Mukonza Bayaka wana ana kisi. Mais Zombie, le roi Mini Congo, n'a pas pouvoir de pas à l'amour à Timbeli Kazar. Paix à Koutaïnaï. À Zubé, grand prêtre de Bateke, Balé, Bameli, Basali, la cérémonie, Basali, première étape, il y a réconciliation. Il se prépare en conséquence, Bakita sur le terrain, Bapé sa mot d'ordre pour accalmie et zone. Oh, et l'on voilà la bonne nouvelle. Mais chers internautes, oh, ils allaient télévision. Ton lobby, il faut pour moi, ceux qui parlent de la lobby, n'a pas ici. Avec la complicité de Mike Luzoladio, papa, on monte à combien la première primaire. Après Mokolo. On monte dans uniforme, na sac, na ketchapembe, on dit mati. Mike Luzoladio. Tindiga bango. Awa tozali minuit 30 le 6 septembre. Le 2 septembre, Nazaraki reçu par le chef de l'État. Ngai grand chef coutumier traditionnel Soukou Mini Congo. Pour un problème oyo, il
ya yaka etike na kati ya plateau ya bateke na plateau Lunda na territoire ya Kwamutu. Awa na droite na ngai c'est le grand chef Kiamvu, chef ya bayaka, chef Kasongo Lunda. Na liboko na ngai ya mwasi c'est le chef du village ya bateke na secteur ya 3 bateke sud. Esika wapi bandeko bazoko kufa, esika wapi meme lelo ibembelali. Biso tango bayambaki biso pa tata mokonzi ya mboka qui est le premier chef coutumier Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Chef de l'État asengaki na biso na ngai personnellement le grand chef Minikongo nakende ko établir paix esika bandeko babandaki komiboma. Ngai namonaki makambo ya tradition esukaka na tradition, nakendaki ti koluka kozwa grand chef Kiamvu nazwi na bango ya bateke po tokotisa kimia. Yango wana to décidé que mokoli ya lobi le 7 septembre tokobima Kinshasa po tokende ti esika wapi bandeko bazokobunda. Pote chef ya bayaka apesa message na ye pa ya bayaka, chef ya bateke bapesa pe message na bango pa ya bateke. Merci chef Kiamvu azali wana soki akozala na message pe ya kopesa nandeko pe ya muteke akozala pe na message ya kopesa. Merci. Oui, ndenge chef Monikongo alobi tokokende ngai na obenga bayaka nyonso bakobima nakoyebisa bango chef de l'État aboyi makila etanga Kwamutu eza pene na Kisasa pamba te benemi bakoki okotela biso na capitale na yango tokokende lobi le 7 tokoma kuna pe ekozonga akiyaka balobaka mamba mateki mbuta mamba mateka mbuta mahoyi huni. D'abord, comme on a chef Manana Ntembe Richard, na sepeli na initiative oyo, il y a d'abord les chefs, premier chef na biso suprême, pour les chefs de l'État, par exemple chef coutumier, pour appeler ces charges par roi na biso, à qui nous kotia kimia, à l'ukababa voix et moyens de na kotia kimia kata territoire na biso kwa mutu. Tolela kimingi, et si tunga inaza vraiment vraie victime. Na mboka na ngai pe na territoire na ngai epesaki biso pasi makasi, mais nakosolola na façon oye ameki kosangisa pe aki kodécouvrir source ya conflit yango pe oye ewuti wapi yango ebimi ye moko papa Kiamvu andimi azokende kolobela bandeko ya bayaka o baza bazamba babima biso siko pe to sepeli batika basala cesser les faits et loko nyonso bayokanaka. S'il y a un problème biso na bayaka toza mutu i moko toza bokabwana te biso tozali peuple moko, tozali peuple moko, peuple na biso ekoki kotangisa makila te. Chef Kiamvu oyo akendaki na kati ya plateau yeyo ayeyi epai ya ngai ndeko na ye Minikongo po ete to assurer président de la république kimia. Baoyo bakokota na nsima na sese ya baintérêt politique biso si tosilisi makambo oyo na bokoko tosali cérémonie na biso oyo na butu ndenge tokomi minuit 1h tosilisi masolo na biso oyo
mpona kosenga bakoko na biso bolimbisi. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, chers internautes. Voilà, c'était là la bonne nouvelle. Et c'est les souhaits de tout le monde que la paix règne dans le Grand Bandundu. Chers internautes, voilà, c'est notre souci. Toujours Tindika Télévision, tu mets sur le transformateur, notable, la société civile, il y a Kazangulu, Beti porte partout pour avoir une solution pour le Mamakura de Nzimwanka. Barani na Butunza Baraksi Bangoba Kende na Kinshasa, na cabinet ya ministre premier président de la République, la princesse Manuanina Kiumba Moulongesh Wakalas, professeur des universités, près le président de la République, Ayoki Bango Singeleli. Solution est mon ami. Chers internautes, samedi oyo nana manuani na Kiumba zo kita na Kasangulu kabili ya Gaïta Kakuji. Donc Gaïta ils ont compté na Kasangulu pour la stabilité ya courant électrique. Beaucoup de ba image na émission Isaac. Carburant. Chers internautes, non, je disais plutôt port en eau profonde. Botalaki, image de la Sakibino la fois dernière, Misala et Salamarate, Libanga ya président et Tikala Kakuna na Mwanda, Nekonabiso Tony, Ngaï, le conseiller autoproclamé, et a comme inspecteur autoproclamé. Na makambaloba ki mokonza mboka yoki pe mokonza mboka a réagir. Boyoka, ba remerciement à chef de l'État, toujours depuis Banana. Tony, à vous l'antenne. Indépendant du chef de l'État, Fachi Beton, Mukantombolo, Mouamaïmouana Kaninda, Yeyo Tony Moulumba, depuis Mwanda. Nakosenga merci na chef de l'État, na beta kitu, na port ya banana, port à eau profonde, na lakisha kibino ke musala na no banda kite, chef de l'État yo ki inspecteur indépendant na ye a nommé directement coordonnateur ya misala wana. Alors moi ce jour mukie poto luka total la ndenge nini remise reprise na ba ndenge nini akokota na musala na ye to zela to mona ta misala e banda simato kita Kinshasa to ya koloba kete oui to tamboli ndenge nini misala ezosala bana kini merci vraiment beaucoup na bana mboka ya Congo mobimba tozo pesa merci makasi la chef de l'État ndenge a nommé bana ya mboka bana ndaku ya UDPS touro ezala kinde tour ya bana UDPS. Tout le monde est entreprise. Tous les cadres, sincères félicitations à Bino, Bino Nyoso Bananda qui a eu le PES. Et l'Okomoko Kaka, inspecteur indépendant du chef de l'État, Tony Moulumbazo Senga. Bino, beau marqué différence. Beau marqué différence. Beau yebake, inspecteur indépendant du chef de l'État. A cause de la simana bino na ba bureau sans que bo yeba pour ndenge na kotaka ba yeba rate ndenge ni na kotaka ba sutukaka ke sina bimi ne musala oto za simana bino ya ngwana to yeba to lakisa bana ya mboka différence na bino so bo salima la muto koloba so bo salima bepe to koloba po mboka ekende liboso mboka moko to za nango ezakaka yangoyo. Chef de l'État, merci na ba nomination nyonso tout o kwesi ya bana ndaku. Félicitations na président Amisi Di Makutano, Makuta, hein, Makuta. Merci beaucoup. Bon vent na Ojefre Mouana, Tchamaele, Tchaki combattant la IDPS pour moi qui n'est malam. Merci, peu sincère, félicitations. Na Vienanga ya Tongo, Célestin et Koto, les notables. Félicitations, Nengozui. Office de route, naïebi différence ezali, mais c'est le professeur Célestin Ekoto, le notable. Sincères félicitations, bon vent. Chamaele na musala yango et marqué différence nandenge ezali. Merci. Kabila na Kinshasa est comme casse-tête.
Ngamoko yo nasomi carburant ya $50 pour natambola. Faut moi nasomi na simanda ko ya mutu moko. Donc carburant et bibi na simanda. Na station soko koti fola la wana. Mais ali situation moko mondiale. Eza ya Congo te ke Fachi abombaka carburant apesi bana te po bazwa te. Non. Eza situation moko ali universelle ti na France na Angola ko kuluba te. Mais balobi d'ici 4 matin, situation te ko s'améliorer. Kuluna na ville ya Kinshasa lelo na tongo na morgue ya Sana bana ya Selemba ou na bana ya Bumbu bakangi chaussée otobenga prince bato bazota yi peine moyen bakita Selemba wezate o bauti bakasa vubu bangiringiri babandali moyen bamata yi peine bakende monga fula ezate bagara omo police azate ngana zui makanisi lokola kuluna edo silisa ba policier mayele toza dossier topesa ngona FRDC topesa ka une semaine de ba kuluna makambo aussi ngamna lubi j'ai proposé et enfin boyebaka à l'époque ya maréchal Mobutu bato baloko voyager pena nzela na Mali nzela Mali avec toute sécurité banda bakadogo bayaka ti lelo secteur wana ya transport fluvial ikufa chef de l'état ye Fachi Beton Fumwa Ditunga aza koluka ba solution na ba secteur nyonso est-ce que vous avez dit que vous avez transport ya mai vous avez transport fluvial bus navigable donc au banina la gare centrale ou bien la Kinsuka tina aéroport munzila massa donc nzela oza la pêcherie Fachi outi wapi ozalaki wapi bandakala transport fluvial donc olokende aéroport osomi da matungulu andembi otiaka na kata na sac nzela olokende boulot pêcherie donc te olokoma na boulot bala moko ozimbisa mai na baépice opesi mero ya kwe wana donc pêcherie donc nzila osala pêcherie yo moko nokolamba donc bio Fachi outi wapi kala wana ozalaki wapi donc babato ezongi Kinshasa Kisangani en toute sécurité sur obali na yo sur oboti na yo na kati ya bato mais bakadogo bayaki awa donc babebisi biloko wana tu afdel tozongi sima heureusement mwana ya Tshisekedi aye botala ndenge masole zongi nzela ya mai regarde. Dimanche 4 septembre, 9h, Olivier Bierler commande ses équipes. C'est le patron de la société recruté pour tout organiser en termes de logistique. Bon, vous savez, c'est un projet sur lequel ça fait 3 mois qu'on travaille. Quand on a récupéré les barges à l'Onatra, on a tout réfectionné. Et puis, on a fait le convoi jusqu'à Kisangani. On a d'abord remis toute l'installation électrique, on a tout repeint. Donc là, vous avez les cuisines et puis on a aussi des magasins où on stocke tout ce qui est nourriture, lingerie. On a aussi une buanderie avec des machines à laver pour laver tous les draps de lit. On a une infirmerie. En fait, les bateaux sont complètement équipés, quoi. C'est-à-dire de la cuisine, buanderie, infirmerie, restauration et tout et tout. Le bâton Poka, 2 moteurs, 325 chevaux, est prêt à pousser les 2 barges complètement rénovées pour assurer le voyage pour la conférence scientifique vers Yangambi. En fait, la solution des bateaux, elle règle 2 problèmes. D'abord, le problème de transport des invités de Kisangani à Yangambi. La route est impraticable actuellement.
les ponts, il y a au moins 5 ponts qui sont impraticables. Donc c'était impossible d'amener autant d'invités à Yangambi. Richard Mbo, 63 ans, le capitaine du bateau a plus de 30 ans de carrière. Il est formé à l'école de navigation à Kinshasa. Quand on se prépare pour un voyage si difficile, on se réveille tôt le matin. À partir de 2h, 3h du matin, vous devez d'abord vous réveiller, vous faites votre prière et ensuite vous regardez les dispositifs de voyage. Au total, nous sommes 17 membres de l'équipage. En organisant la conférence scientifique dans le cadre de la pré-COP 27, F. Bazaïba, vice-première ministre de l'Environnement, a gagné un pari, celui d'attirer l'attention de la planète tout entière sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, pris comme pays solution face à la crise de l'environnement, face au changement climatique. Près de 300 personnes vont effectuer le voyage de Kisangani, Yangambi. Le premier ministre-chef du gouvernement et quelques-uns de ses membres sont attendus dans ce bateau. La durée du voyage, 2 heures. Depuis Kisangani, au bord du fleuve, Françoise Bouela-Bouaki. Voilà, nous avons un réel plaisir de présenter l'émission à l'élo pour échanger ngai nabino bana yakananga tindika zakoya tokola sabino ba réalisation ya chef de l'État oyo asali na kananga kalate je me prépare nado kita kananga bana kananga biche Nazakoya. Botika la malamu tokutani na bino sauf imprévu malaba mudinda. Goodbye.